Pour arriver là. Nana va s'organiser. Mais vous, le pasteur? Ah là 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 là. Na ce qui n'a pas dit que vous passez aux autres s'organiser ndege Voilà que les bananes. Mais pour le ma moussa n'a jamais pas. Papa ngazana. Papa azam mosali ya église catholique. Yanzambe. Azam mosali ya nzambe. Ozokate babeka ke pape. Na Bible papa sala. Sala na leki bango parce que na sala Yesu. Et bon na Yesu. Na sala Jésus 4 la ngai. Et là on est prouvé que yo na Yesu. Na sala Saint-Esprit. Et bon là on est l'accepter que papa na Saint-Esprit. Voilà misala mo basala. Yo mo bina ko contre la bango. Ba to so ko mambo ka yo so contre la bango. Nga na solo ba de vérité parce que bazo sala mo. Ma mo lo ba ka peuple ba bona ka. Oh, kata mo susu mai ya fleuve na makolo. Bobo seli ke bangando basa. Po mona ke basaka na nko. Awa papa zoya. Bango na bongo basa ba les oiseaux de même plumage. O mona bazo bongisa te. Papa zoya to bongisa papa zoya. Mais papa l'équipe son nani. Mais na bike bunagana eza na maboka ya ba Rwandais. Wana selon yo. M23. Selon ngate za bongo. Te, wana za selon. Non, churu. Eza na maboka ya ba Rwandais. Selon pasteur Vincent et non population. Le mot na sena mukili. OK. Ezali source ba benyoso. OK. Comment na ke pasteur akomi ko leka na émission, akomi ko senga ba droit, akomi ko senga ba mbongo, po mona ke baza basali ya nzambe te, pe bazo sala ngona se amolimo ya Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani. Loboko na tata ese-moi milikola baninga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert. Ndeko landaka yango, ndeko talaka yango, oh na Vincent Makeba. Voilà, to pesi bino mbote mingi ba ndeko nyonso bozolanda biso na République démocratique du Congo pe na bisika nyonso oyo bino bozolanda biso nzambe ya Lola a pambola bino. C'est votre humble journaliste, le pasteur Flamme d'Angola. Na caméra tozali na frère Nabiso Josué Liwanda Bron et sans oublier évangéliste Cédric Makela, l'homme valable. Lelo, vraiment, ça va barder. Lelo, eza, yakoyinda, bo zapete botika la kaka na ciel ouvert TVP, na zoe sabino bo s'abonner na chaîne Oyo, eza 100% bo Nzambe. Voilà, lelo na yambi, encore le patriarche Vincent Makela d'être pour parler na ba sujet moko eza très capital na moko na lelo sans plus tarder na gauche na ngai na dalina le patriarche Vincent Makela. Bonjour patriarche Vincent Makela. Bonjour Flamme d'Angola, le pasteur Nzambale Gano Pambola yo. À Pambola Pay, je suis Luanda Bromo Oyo comme très professionnel. Nzamba Pambola ye caméraman espace. Après on l'appelle l'homme valable, moi en tout cas mes petits frères Jésus, bango de bato basala rapoto comme la bato bandaku nzamba le gono pambola bango. Après on la baso wa kolanda biso lelo ezande lelo ba question zali ayo biano ezali ngai nzamba pambolo pasteur Flamme d'Angola. Voilà, merci toza déjà lelo le 26 janvier pasteur Vincent, boni santé na yo, boni église pe boni madame. Église toujours za malam, fona ba église parce que yango des motuya pour quand même santé nangai parce que église ezali malgré les églises locales mais ezali moko o eza na biteni ya nzoto ya Yesu o to benga église corps du Christ eza malam ezotambola malam santé nanga pe eza malam ndenge ozomona ngai sauf kana ndenge na examen mbala mingi misu nde komi pena na bokoso makasi donc ndenge bato bayebaki ngai moi misu etungisinga makasi vision pene ekiti makasi mais yango tende ko pekisanga na sala nzambe te to yango tende ko pekisanga na kumisa nzambe te bible lobi na biso
na ba circonstance nyonso ekokomelaka biso tokumisa nzambe nakumisi nzambe soki apermettre yango to ezaka ka soki ndenge nini nazokisi lokumu epai na ye. Merci mpona mama bana Bénédicte Makela Chipatoka Makela aza malamu aza bonne santé aye soki toko makasi nayeb soki nga nazaka fanatique na ye ma bébé oui naza fanatique na ye okay. nayeb soki nzambe ke mwasi nga na kobala sala nga nakweyaka mayanga chaque fois nazomona ye okay. donc ekokisama mpa na ye nakweyaka mayanga donc akomi kitoko makasi oti kobotela nga susu bébé mosusu ya kitoko makasi yoka kombo ya mwana Délice bébé Délice Bible lobi fait de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ok. Donc Yewanande autiko bota masika ça fait 3 jours zana mukili nzambe apambola ye apese bomo imolai pe na pamboli bota ngai mobimba fa makela mobimba nzambe apambola bango na kombo na Yesu. Voilà, ndape na pesi babona na bébé Délice bébé oyo asali déjà 3 jours na mukili nzamba pambola bébé Délice bébé précieux na pesi pe bambo précieuse bébé précieuse na pesi pe bambo tebele na pesi babona na ngai na mona bière mayantomo mayamoto toujours na Paris na pesi babona na ngai na mon bébé que j'aime beaucoup bébé Miradi le bébé de papa Flamme. Et sans oublier Joëla Tite, maman de bébé Miradi, le bébé de papa Flamme. Voilà, lentement et sérieusement, nous avons toujours le pasteur Vincent. Mais pasteur Vincent, nous lobby, pourquoi Zana Moukia papa Flamme, na mono pesi ba bébé belé botawa. Ba bébé basaka bana o to ba chéri na. Non, malgré na zana moi na ngai bébé Miradi. Moi na yo. Oui. Bongo bébé mso pesi bota. Mais oui, fitir madame. Ah, fitir madame Joëla Tite. Joëla nani? Tite. Joëla Tite. Et comme c'est quand il comme pour ngotanga kombote hein. Na tanga kombo chaque jour ya. Ono bakaka mon bébé alors na moko ça ba bébé mo belé bo. Donc on t'aime comme merci. Ok, voilà, merci on est d'accord pasteur Vincent Makela parce que hier azaka clair. Ya landelaka likambo mot par mot pe alingaka yeba. Et la question est née. Voilà, pasteur Vincent, constant na sali, ba invita kayo na ba émission belé. Pourquoi on répondra ba émission en até? Merci pour la motuna, Flamme d'Angola, peu pasteur. N'appelle pas les gens molimo infidélité, hein? Ok. Et puis molimo bitambola tamona liga amote. Donc ngai soki na kangami nesika. Nazaka vraiment fidèle nesika wana même temps nazaki na les Nazaréens. OK. Basé quoi ko bengisa na bisque belé na joie invitation et belé ti même ya Kazarema. OK. Mais na kenaka na ngai te na vanaka na ngai parce que j'aime la fidélité. La fidélité c'est Dieu. OK. Kozala poser te za molimo nzambe te. Ozali ozao ke kuna bamona na lingango penate et puis mingi basala yango pona koluka visibilité hein. OK. Koluka visibilité basa impact baye bana pona ba vie mais ngai na salaka yango pona ba vite mais na sala yango po ete molimo mutu moko ebunga ezonga na nzela. OK. Pe molimo mutu moko ebika te ebika. Voilà nga na sala yango pona yango na sala yango pona ba vite na sala yango pona ba beste na sala yango te pona na mital sa soki bato balandaka nga soki nini non mais tala tina on azalaka fidèle na chaîne moko so le kawana na zaka kawana bon exemple mabete ole kana chaîne mususu et puis na kibanga pe ba chaîne mususu pona ba bemiso ba sala kana tona ba question moko zempe ba terre à terre ba question moko terre à terre. OK. Yo yepo ba bi ko sa mo sali nzambe bazotro makamba ba wera makamba ba jibe makamba ba watanabe ba or ke ngai na benga mapona tuna nga makambo ya nzambe na ko répondre yo voilà yango moni ba pasteur mingi ba komi biloba loba makamba nzambe ani biso kote ya te balika makamba politique na makamba ba mission muki voilà. Voilà, l'autre m'a sérieusement bandit déjà bardé tout ça toujours na pasteur Vincent. Mais pasteur Vincent, pourquoi pendant na yambi une émission lelo au senga mbongo te mais ba pasteur mususu ba au senga mbongo avant ba yambi na émission azokata ba $50 ba $30 pe ba to ba opesa ba pourquoi yo senga te na kama katango ba pasteur ba senga ba mbongo pasteur akosela nzambe to akosala likambo na se
ye pakolami ya mbongo te. Ok. Biso tosalaka makambo na se pakolami ya volonté ya Nzambe. Soki tazali koje bato ba mbongo eza susu molimo Nzambe kati na ye te. Ozo comprendre? Okay. Akomi na molimo ya l'amour de l'argent. Or, Bible lobi ke bolingo ya mbongo ezali source ya tout le mot na se na mokili. Ok. Ezali source ya ba mabenyoso. Okay. Komona ke pasteur akomi koleka na émission, akomi kosenga ba droit, akomi kosenga ba mbongo, pomona ke baza basali ya Nzambe te, pe bazo sala ngona se molimo ya mosantu te. C'est le contraire, ngai soki na sala émission, ngai mna baza ko pena pesa ba mbongo. Ok. Ozobimisa nde na yebo yeta na osisa na zozo déjà caché na ngana tokende opesaka. Ouais. Na yebi kopesaka. Oui, attends-moi secret. Ok. Flamme Romela. Ok. J'étais le seul pasteur et pas ya Tiffany Mokwa. Nazé kopesa yo montant sur mona $100. Ok. On montant sur $50. Ok. So ba bengi Tiffany Mokwa ba ko bisa ye. Ok. Manozo bezali vrai. Nazo pesa pe mbote mingi ma fille, miko nazo kanise mi. Ok. Nzamba pa mbole skazali. Et même na canal ki. So na bengi invité. Nga naza présentateur ya émission. Mais au moins naza otina mutu kananga zo invité et na ye après kopesa ye ko sana émission na pesi ye mo solo na bois secret c'est ngane za ko dépenser. Ok. Que bango ba dépenser linga. Ok. Osomona. Ok. Et ça qui ça très important. Et puis soko tali malamu ba sali Nzambe ole ba comme na molimo wana baza na musika ya Nzambe. Ok. Parce que Nzambe asepelaka te mutu aza na lokoso ya mbongo, mutu aza na lokoso ya biloko ya mokili. Nzambe asepela na yango te. Voilà. Mais pasteur Vincent, est-ce que basali o ba osala bongo kosenga ba mbongo? Na moni lelo lobi te baza basali ya kimbamba lobi ya pata ponya. Nzambe nda yebi ko juger bango. Na baki basali ya pata ponya par rapport ya mosali oyo atumbaki mbongo wana. Asa aventurier, c'est pas ça, c'est Kimbambala. Donc on a reçu pas ça, on a reçu pas ça, on a bagé ça mosali Nzambe pata ponya Kimbambala. Mais bon ba seka bambongo wana basaka ba identité ba ke bosela Nzambe te. Bosala ngo pona mokili, bosala ngo pona mabumu. Puis besolo ba yango ba basali Nzambe ya ventre. Donc mengana zo le cas pour la codifier batu ko la sabato Jésus monene ya Nzambe alokotaka na potopoto na zena kata toiboyi akomisa ko nazali. Donc priorité dans c'est Jésus Christ et ça bleu reçu na mokilité. Voilà, on est allé message ya pasteur Vincent Makela alobi basala Nzambe belé. Donc ce sont les serviteurs des ventres, c'est ce que dit la Bible. Pasteur Vincent alobi soki alekaka na ba émission eza po na lokumu na Nzambe. Voilà, pasteur Vincent Makela na lobi boye lobby pape azoya na République démocratique du Congo. Eza lobby te, avant sur la fin du mois soki mukoni. OK, na fin du mois. Na fin du mois oyo na mboka na biso tozoyamba pape azouta na Italie. Siko étant que yoza pasteur, bino ba pasteur boza ko s'organiser ndenge nini pour arriver na yi. Nana ko s'organiser. Mais vous les pasteurs Ah là. Na sekina repo tako bike bu pasteur za ko s'organiser ndenge nini. Pona ke nyamba nani? Mais pour koyamba musala Nzambe pape. Papa ngazana. Naza musala Nzambe. Nana yeso ngaza musala Nzambe. Oh, mais ça musala Nzambe. Oh bina kiko lo balika ko choquer bato ko choquer na yo. Oh, neti nini? Ngayo na fandi awa. Na l'équipe ou l'équipe pape. Ouais. Mais pas parce qu'on a battu belé ba na sima na parce que na bongo motema naza na bongo motema nazali nouvelle créature dans le Seigneur. Papa na bongo motema te. Oh, abongo na motema te ndenge ni papa bandimela nkolo spatial te. Soit zanan. Papa aza mosali ya église catholique. Ya Nzambe. Aza mosali ya Nzambe te. Ozoka te babeka ke pape. Na Bible papa azalaka. Na Bible papa azali te. Siko pape di ko lo ba. Na Bible bike na Bible ke to benga mo papa te. To kana papa kaka moko na o azana likolo za Nzambe. O moni église catholique hein. Église catholique ça na mapona ko telemela makambo Nzambe. Neti nini comme quoi pasteur Vincent. Nyonso le ka kuna za na Bible te. Na église catholique tout ya na Bible te. Est-ce que je oh bah ça la kesali au contraire la parole de Dieu. Yo kota déjà l'église catholique. Oui na sambela kuna bonga na utawa.
biso to biso presque biso no so to ta na maison mère bima mais so kuna to nini? bima kuna parce que to mona ki par rapport ya sango malam no ele kakakuna e kokanya ta mukete e bala na kate yango to bima to eba vérité sikola biso bible lobi que vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira vérité sikola biso to bima kuna Pasteur fait ce binini. Obi ke yo moko kaka nde otika na ndako me na yebi ke ba pasteur nyonso ba okende ko yamba pape nenga ko yana fin. mais ba pasteur bazanga jésuite o bazanga bolimo mosantu o bazanga kobota mambota masika Ndenge yo lobi ba zengi bolimo musanga. ah oui ngala mole una kene ko yambela pape te et puis pape anga zo représenter nani Azo représenter Nzambe na sama bele. jamais Jamais na ndenge ni pasteur Vincent. Mais il faut prouver biso que jamais azo représenter. et l'homme zo représenter Nzambe na sena moyo oyo c'est la parole de Dieu et puis na bato bandimeli parole wana yo mona kateka makambu et ça la l'église catholique est au contraire à mon banza tagelanga na baiko les passer à nani bazaki pape nana zé cardinal Mais ça ka nana zaki monseigneur Et ça ka surnom. nana zaki abbé omoni ke sate toza na 5 ministères oyo yesu atikeli biso toza na pasteur toza na évangéliste toza na docteur toza na apôtre et puis toza na prophète OK. est-ce que omoni ba ministère de l'église catholique ezalaka te Mais bato mingi pe kuna ba teyaka bango bazobongola mitema conduite na bongo eza malamu koleka bato. bazalaka nde ba hypocrite Hypocrite par rapport à quoi? bazalaka ba hypocrite na biso exemple moko nanga soko telemelanga te oyebi ke basango babalaka te Oui. d'après lotomo na bango mais soki basango bazalaka na basoko ndimi babotaka basoko ndimi Yo mona bango kanga déjà moko. oh bazali ebele Okanga déjà moko. baza ebele me bata bo bakufaka omona bana bo babimaka ozomona basalaka hypocrisie me basalaka maloba nzambe te bo moto kolanga naza mpenza na mbotama sika nakende koyamba moto me mingambo ko naleki na bunzambe ekosalama te Yo leki na bonzambe. naleki pape ko Na bonzambe. ah oui Ah wana nga pe na pasteur Vincent. naza sûr na oyo naza d'accord na yo te na makambo oyo ozoloba. Parce que pape na yebite pasteur Vincent neti pona ngai na yebite eloko nini ezolobisa yo ke yo leki pape eloko nini ezolobisa yo ke okokende kozwa te c'est ça. eloko ezolobisa nga naleki bango parce que naza na yesu Eboya na Yesu. naza na jésus 4 na ngai eloko ni ezoprouve ke yo za na Yesu. naza na saint esprit Ebongo eloko ni ezolakisa te ke pape aza na sainte. mpona misala mo basalaka Ah pasteur Vincent. hypocrisie mako basalaka wana pasteur baza na hypocrisie te. bapaster baza na hypocrisie mais ya ndenge wana te yo soki na paster na bikenga na kobala te mpona sela nzambe bazala Ah bon? so mona yango lolenge na bo batambwisaka doctrine na bango ya église catholique ekokani ata moke te na doctrine ya christ nesambino bana mingi ke baza bachrétien te Baza siko banani? yango monaka balobaka biso toza bacatholike baza bacatholike baza bachrétien mpena te Mo catholique elingi koloba nini? afoke tuna bacatholike nga baza bakana bango tokotunanga ndenge nini ke tuna bango elingi oloba nini Seko yebi yango te. catholicisme elingi oloba nini Seko yebi yango yango te. monaka kuna basalaka bamakambo contraire na yeloba nzambe moto mpo abika ifo andimele yesu masiya mais bango bakulisaka bana omona zwi première communion na ete soki deuxième communion ezalaka nsima baconfirme ye tout simplement ndenge wana mpo moto ali elambo ifo akula tout ça na bible eza te basalaka eza te o mesa bawa o bajeudi saint o tosambelaka maria o tosambelaka basantu santu yohani osambelela biso santu petele eza te Bayemba yango ndenge yo ozoyemba. ah oui eza te bayenga mandalala ezalaka te Na Bible eza te. eza te ekomama te mpe yesu asalela yango te ozomona donc ce sont les antichrist yo ozoma te kaza koya mokili nde elingani Mais fais ninga na pas aza mosali ya aza munene. aza ya mokili Aza mutu munene Aza ya c'est mokili, normal. aza ya Nzambe te. Pasteur Vincent. tala mokolo batiaka yesu na barabas bato kone barabas bakondane jésus Oui. parce que barabas azalaki ya mokili yesu azalaki ya nzambe biso bakoyemba biso bongo te parce que toza ya mokili te tanga 1 Jean 15 bolinga mokili te
na biloko nyonso na makambo nyonso na kati ya mokili moto akozala attaché na mokili bolingo atata eza kati de te yango ozomonisa makana na bango Vincent yo lingaka mokili mingi parce que otambola na bajipa kitoko oza na bilamba kitoko ndako eza kitoko wana kolinga mokili olingi mokili oui te wana ezali nzambe asali nga grâce naza na vie moko mpe ya mwa kitoko ya mwa bien eza te kaso oza kosambela il faut otambolaka na bakupe bibamba bachemise ya bibamba neti nga natambola nata qatar ya monene mpo nasali na bongo motema neti nga natambola nango pasteur Vincent te nazozosa réponse na yo te ok yobi ke mpo oza na ndako ya kitoko sokoloba oza na mwasi ya kitoko obotamba na kitoko oza na jipa kitoko non eza bamateriel soki nzambe apamboli yo na mwa jipe eza mwa transport ok eza likambo ya grave te comme nakozala na velo comme nakozala na moto ndaku yango likambo ya grave te nazobota fo bananga batanga mpo toleka mpe na korespire mpe vi moko malamu kati na nkolo parce que eza te kati na nkolo il faut ozalaka na vie médiocre non jésus ntango ndimeli ye apambolaka mpe matériellement apambolaka mpe mutu physiquement. Moi je crois que soki ndimeli nkolo akopesa mwasi ya kitoko akopesa mbala ya kitoko akopesa bana bien akopambola na jeep akopambola mpe na moto akopambola na bakelasi akopambola na ndaku voilà na musala parce que kati na yesu tozozwa nyonso eza lisumu te ok est ce que ntango nga nasalaka nango masumu rien voilà wana obwakeli nani nabwakeli mutu te nabwaki na mutu me nalobi kaka obwakeli mutu alimete te mutalimete nde nani nga nasalaka nango masumu te ke jipe nanga nazomema basi naokende kosala bamasanga ya bato mosusu bamema basi nga nayebi telefone na ngai nabengi mwasi ya bato allo je t'aime chérie tu es où est-ce que toyeki kofixe rendez-vous moko te oleka na chambre na nga ta pendant 30 minutes oh j'ai envie de toi oh tu es jolie oh tu es belle nga asala yango te pasteur fesa tunanga nini oyebi ke émission natuni nini émission na yo omwene nayambi yo boye maya ntomo na Paris batiaka pena plage mais écran géant baolanda abenga bato basabone balandaka basamba solo we abenga bato mbi basabone epuis nga nangi basala partenaire na biso na émission ekosala bien nalingi ye mingi azala comme partenaire ya chaîne ekozala malamu nebe émission ekozala malamu maya ntomo napesi yo mbote mbi oza le grand sapin vraiment nga nalinga bato basaka propre nzambe apambola yo ki propreté na so oyo eleka lisusu eza mpe kaka na nzoto te eza mpe na motema ekozala malamu ok voilà Mayantomo le grand sapeur Mayantomo na Paris Mayamoto le grand sapeur oyoki message ya le patriarche pasteur Vincent Makela apesi yo alobi il faut osoutenaka et mission oyo makasi mona bière Mayamoto na Paris na pesi mbote na Bénédicte Tipatoko wana ya mwana Tipatoka donc Bénédicte Tipatoka wana ya mwana ongo masakre bakoma bato mingi je suis Luando benge je suis Luando Liwanda masaka Liwanda na tumbo na yeka je suis Liwanda yo poza molimo masakre bakoma bato neti nani ozo masakre comme moi c'est ngoko benge ye Bénédicte Makela mama bana ma bébé Makibé voilà ok voilà na pesi bote na mon bébé Miradi mon bébé Miradi le bébé de papa Flamme na pesi mbote na Joëla Tite voilà lentement et sûrement pasteur Vincent soko tamboli na ville à Kinshasa ba bongisi yango kitoko pona arriver ya pape gouvernement vraiment tie ba moyen en place pona arriver ya pape vraiment olobi nini ngalo kama te parce que ça bango na bango et ça bango na bango bato mukili balingi mukili tozo nyoko ma banzele baby qui cherche comme mabulu partout courant yango wana tala to ça l'émission to senga bato balumbisi en pleine émission tas mo na image changé heureusement pour na Joshua Luanda azala caméra ya professionnel à kitoko ok bango na ka to na butu courant kei ta transfert chauffé c'est normal mboka na biso yo omoni ke next time ke ba konzo ba sakane tadam te ba sango na nko mukonzi mutaye okata kurobi ekata ni mais bo bana bazo chere mboka
Oh, mais yo pe makamso lo baka passer flam temps Pasteur Vincent. na mon temps sur pose so ndenge si on veut gérer mboka, est-ce que Rosana ba activité nyonso? Non, Pasteur Vincent. oh yo ndem to ça ko chapeauter osala bo contribuer likolo ya ba compagnie nyonso ba société nyonso ya mboka siko to koloba na ezangai Non, kasi ba bongisa malembe. bazo bongisa malembe timbula nini Ah, Pasteur Vincent. Timbolani. Pona Europe ebonga, même Chine ebonga. Ici bazo ki temps, Pasteur Vincent. bazo ita meloko na biso te Biso si combien de temps? biso bonaka pe satan banda bobutu akena ti lelo kaka to pesa katan elo kutu mboka deso beba susko beba Pasteur Vincent, photos aba réaliste, nous sommes des hommes dédiés. Mboka bazo tongango mukie bazo sala banzela izo monana. donc la bon pesa nga kanda Oh, mais Pasteur Vincent, mais comment on le la vérité? on pesa nga kanda Bazo tonga ba makada muzo monango. bonga na tambola kate makade mina malongeza Ah, Pasteur. makabene bimaka kana kwa na biso komona Makada mabalonge. ba etondi kana boso lupangwa bimaka omona mamina bakade mina Mais qu'est-ce que bongisa malembe? ah noko liaka mbongo na bango merci Te na dia mbongo te na za réaliste na zo loba. mais mukole sali to kolanda Bazo sala musala zo sala ma. oyo nzamba ko permettre ba pepe ba kolanda bino mbangu na yo na bango Ba Hollande banane. bino Ngana sana. yo mo babinde ko kotela ka bango bato baso ko boma mboka yo so kotela bango Te ngana zo loba de vérité parce que bazo sala musala. makambo ebolo baka ba peuple ba yo ba bonaka Oh. o kata moko susu mai ya fleuve na makolo oboseli ke bangando basa Est-ce que musala sala mate? nga zomona ngote nga bela oui nga la botama na tsasa na ko na tsasa na zo ko tude situation mboka za ko sampire Par rapport à liboso courant malonga ezaka susu te en plein coupe du monde le par zo beta me courir ça te ezalaka to ça nga de mission wate courir kewa Mais ils ont mabule komi partout na Kinshasa partout ceux qui bazo sala oui bazo sala mais na lolenge oyo elongo banité kasa demande. biloko zo matatalu mikolo nyonso mwasi na ngai uti kobota ope putain le komi combien Combien? ah na opesa prix te oh gratuité enseignement na otuna bana mikio baza aske est-ce que batango fele La plupart ba autant. c'est là zala benga mona yaka na libisanga za mission no me yaka na no pardon yaka le kaboy na autorisation je suis Luanda le kaboy tuna mwana huyu tunai ngano tulete po emission zayo tunai Bonjour Bénédicte. Bonjour. Aux autant ofele. T. Autant en école privée ou bien à l'état. Non, t'as rien pas à l'état. L'école à l'état. Ouais. Mais bah tu me suis autant gratuit. Gratuité, ça t'est. Gratuité ça t'est. Eh, Est-ce que Marambo le bizarre vrai? c'est vrai. oh bon la cause Mais pas ça Vincent mais ngana yebi que gratuité de l'enseignement et des batu belé ba bandé ko na possibilité. ngana bengeli yo mwana tune so otanga fele aussi sina ye Vous aussi ce n'est parce que na otra Obengi? question mususu Okay. sikoyo tuna ye bambongo boni bazosenga ye bazosenga bango gymnastique mbongo c'est vrai. travaux C'est manuel vrai. mbongo C'est vrai. ya yoti bazoprovoke bamakambo susu mwana atangaka na tongo mais bazozongisa bino hernie 15 heures. 15 heures mpo na nini Pour na ba kwa ba nini na ba moya ba école wana ba organiser. nini yango baorganize Ba nini ya ba pape ya ba o bale toana bale mwana azokende kotanga azokende bale bazobinisa bana kuna mokosusu atasilikaki Oh, mais ça va gymnastique parce que fait aussi le capoani. tina 15 heures gymnastique tina 15 heures hein Déjà contre l'école, contre l'éducation. est-ce qu'on a éducation mwana ke na 7h30 na 7h à côté école okange tina 15 heures mama na badi koluka ye aza wapi na bani basiliki bakembango d'école bakuti bango kuna oh baza soki na journée ya journée culturelle est-ce que nga na tamu bana biso to bakolo sur école bakoma ba musicien Bon, pasteur Vincent, mais ngana yebi que gratuité et simba nango. Pour ngana yebi gratuité et simba parce que ils en batu mususu balingeka ko telemela ngo mais gratuité et simba et daba parents belé ba futa minerva. motuni mwana kelasi awate Oui, bon c'est ya ko. yo tanga kasusu Soki ya ko sina, bon ça ko. est-ce que toyokani bato bamonte kuteke to improviser ye tozosala émission ya telemine kuna Et bon ça tobengi kobenga au nom de Jésus Soki ya ko. toza una idée te kita kobenga ya kosa bon bona ça ko sina.
C'est comme ça, 4 émissions. 4 émissions. 4 émissions. 4 émissions. 4 émissions. Problème est allé, parce que Vincent, na lobby, balobi, et l'eau comme l'amour, et où me la raté. Yo a tout télémédi gratuité, mais on a pouyango, gratuité et simba. Parce que Vincent, et l'eau comme l'amour, et où me la raté. Si qu'on a analyse na yo, et zanini na auto lobeli, na moko na lelo. Pour moi, basaka nanko. Awa papa zoya. Bango na bongo basaka ba les sociaux de mes plumage. Au monde bazo bongisa te. Papa zoya to bongisa papa zoya. Mais papa l'équipe son nani. Ana makila loko na biso ba peuple congolais. Yo to za mutu moko, même so to ze belé à l'équipe son nani. Mais ça mukonzi faut yé. Mukonzi nini? Mukonzi. Ko za mo sala nzambe. Omoni vision na ko sala nzambe. Donc so ko za mo sala nzambe za mukonzi. Et hier, quand même, Azali responsable numéro 1 de l'église catholique. Oh, oui, l'église catholique. Bon, c'est Azali responsable de l'église de réveil. Il y a protestant. Est-ce que le ministre va dire que attends, c'est ok pour y aller. Congo, Bandi Maraye, Baba Yambaye. Il mettait pas ni Baokende. Ah, Tika Blok, on a Flamme d'Angola. Il y a des 4 émissions. Baokende, qui était pas né. Jour, on a peut-être ok, on peut pas te voir. Papa, l'équipe, on va tout faire na Bunagada. Avant bato bakufa na STT azoya azomema pe na république ba kopesa mundu ka le bunda otin ba kopesa mitraillette ake na bomba ba rebe akobondela pona RDC kimi kokota Flambozo comme sangaye na ba vérité ozaka pasteur bo comme sanga tango so ba blog ne c'est quoi on a type pas journaliste on a type pas journaliste mais yo bi ke makambo pasteur ça solo ba eza solo papa l'équipe bisoté azana makila ko le kabisoté azala bomotoko le kabiso te to azaka mutoko la biso mais bazako linga peuple nyokama au profit po ya mutumoko babongisa nzela koleka babongisa sika kokoma mais biso bazobongisa biso te zandu babuka babongisa te banzezo kufa bazobongisa kama le muke biloko zo mutatalo babongisa te barebele bazoma biso tongo midi pourquoi elo mozo salama ezate babotoli biso mboka elo mozo salama ezalite mboka te pasteur fait ça mboka ni babotoli yo saka na mboko te babotoli mboka te pasteur yo saka na mboko te mboka ni yo babotoli mboka te na ko réponse te po eso lekela ngai eso lekela ngai babotoli mboka te pasteur fait c'est eso lekela ngai vérité barwande babotoli biso mboka te te babotoli te sike loko wana eza bongo te ngai na kondima yango te babotoli biso mboka te bunagana eza mboka banani ah bunagana ya FARDC. Bon, 4 émissions. Non, 4 émissions te. 4 émissions. Pasteur Vincent Sala analyse ya onyo soto lobby. Ngana ko senga limbisa na yo 4 émissions. Na respect. Émission za ngai na yo. Ngai na 4 émissions. 4 émissions. Non senga réalisateur 4 émissions. Ah 4 émissions te ngam na on peut c'est hors de pas 4 émissions. Bon, na mono sakana na kisa te. Oza mtakisa sa. Sala kana Kinshasa. Ya so plan benga blague flamme d'Angola. Oui. Oza lo mutangola. Oui, bien sûr. Loko za mutangola. Ngai siko mona peso ba kameli kamo parce que on voyait bana yote Pasteur Vincent c'est mon émission ça la analyse il y a contenu il y a ba émission déroulement émission ça la analyse mais na bike bunagana esa la maboka ba ya ba Rwandais wana selon yo M23 selon ngate sa bongo te wana za selon non esa la maboka ba ya ba Rwandais selon Pasteur Vincent et non population. Mais oui, non, la vérité. Bande robina bo bota ba commentaire bota mo ba commentaire pour la mo ko ayebe le côté pour la mboka la biso ayeba kamote ça la analyse na yo ayeba kamote ça la analyse to clôturer parce on a solo beza solo ba boto li biso mboka une grande partie ya mboka na biso et ça la mboka ba kuku dendo na mboka ba paya yo moko po yebengo mo sa na nko na sa na nko te na sa na nko te est-ce que so ka teke ba M23 balobaki na bango balibere baterritoire bango bazwi me baboyi bazaka na kati me bazoka na boto su bamboka mosusu bazoka su kobundisa bamboka mosusu mpo baganye susu baterritoire mosusu otikali na 1 minute otikali na 1 minute flamme d'Angola mpo na kosukisa makambo papa oyo ngai nazoka esengo nango te mpo bakobongisa mboka mpo na pape te mais babongisa mboka mpo na peuple va vivre malamu tolataka malamu toliaka malamu tozala malamu ekosala malamu mais so basala ngo mpo na pape vraiment c'est vraiment regrettable au nom du puissant Seigneur Jésus-Christ pour pape azaka mutu lokola ngai 30 secondes
ba dédicace na pesi mbote mingi pa ya mwana ngai Mimito Maduda na France et pas mobali na ye frère Yava mbote mingi pa ya mwana ngai Edith Sungu bazacha au évangéliste moi si na ye na France kuna Ser Nasi mwana Popi nzamba pambola yo pourquoi pas pesa mbote mingi et pas ya Sœur Mati baza awa na kisasa et puis na mbali na ye papa Nise nzamba pambola bango mbote mingi et pas ya Igeti Mau na Hollande mbote mingi et pas ya Coco Ping Pong na Belgique et puis na mwana na ngai Sœur Virginie na Belgique nzamba pambola ye pesa mo ata 1 minute mbote mingi et pas ya mwana nga oya zabongo na États-Unis frère Lievin est-ce que motema mama Gigi et là la ka na moi c'est mama Gigi mbote mingi pa ya mwana na ngai Sylvie Kigalu nzamba pambola yo moyuma grâce aux États-Unis nzamba pambola bino na bosanité Job Boboli Banda mon fils docteur le serviteur de Dieu nzamba na pambola yo na kimimbango pa ya Sœur Cynthia na sur la bosanité Suède nzamba pambola mo pena Jonathan Manzila mwana ngai ona bota Esther Mabengi le diamant noir na mobali na ye mbote na bino ngo wana je crois que ce que mission il tende to kutana malasima mbote mingi pa ya Yanzi Espérance na mosi na ye mama Brigitte mbote mingi pa ya Basaoula José Basaoula nzamba le pambola kuna na France mbote na bino nyonso tout Balbi na France nzamba pambola yo mbote na bino nyonso na Mireille na France nzamba pambola bino mama Rit nzamba pambola bino pe na succès pa ya famille na ngai femme Makela et mon bébé mama Bénédicte Chipatoka Makela eska oyo mo motema na ngai eska kiti ya bokonzi efandaka OK na motema na ye OK kola pambola ye apesa mwana kitoko nzambe aza na ye pe mbote na bana so bereka kolo apambola bino obosani mutu moko na bosena fiti partenaire ya ciel ouvert Mayamoto le grand japonais mbote na yo ba pasoka ba comme le grand japonais le grand hindou le grand nani kaka yo nzamba pambola yo mais c'est pas soko bengi vraiment on va ko participer à la momu ke ko sala ngone émission et ko sala ngapenda kitoko mingi pena ko linga vraiment ko yoka ko mingi vraiment ko sala marabu. Voilà, mon abière Mayamoto, le grand sapeur, parce que Balobi, Mayamoto, sur la tiango, tes griffe mon nene, et l'équipe a griffe nyon so yoyebi, sur la team Mayamoto, c'est pour ça sapeur. Donc Mayamoto, ils ont ça la rage na France, précisément en Europe, Mobimba Mayamoto, déjà ils ont kota. Donc dès Nazaboye, na la type pantalon déjà il y a Mayamoto. Pantalon bomu na lateza ya mayantomo na pesi mbote na héritier kasongo mokonzi à Bruxelles les grands sapeurs na Bruxelles na pesi mbote na Fabrice Kimpala prophète Condé de Paris prophète chancelier Lema apôtre Idi Amin Linzoki Mbombo char de Dieu na pesi mbote na honorable JP Gaulois na Nice honorable JP Gaulois na Nice na pesi mbote belé évangéliste Ange Mwamba l'ambassadeur na pesi mbote na bébé Miradi, le bébé de Papa Flamme, na Pessimbote na Barbara, motema ya Josué Liwanda, et sans oublier Reine Mère Ashimaki, motema ya évangéliste Cédric Makela, na Pessimbote na mon avocate Cambez na Turquie, pasteur Denis Chongo na Turquie, pasteur Moïse na Turquie, Bob Mikanda, Papa Bob Mikanda toujours na Turquie, na osu kisaka libanga oyo na pesi mbote na pasteur Tetenda ya Joël Tite ngapela za mtu ya suka nazo bosani mingi na pesi mbote pa ya grand prêtre Mangobo na Hollande Mangobo pena oyo ya Mangobo na Mangobo oya théâtre ya grand comédien yende prêtre na bango tout balinga te Mangobo ndaza prêtre na bango na pesi ye mbote ebele na mosina famille mobimba kuna na Hollande nzambe aleka na opambola bango. Voilà, tout comme dans cette émission. Ciao. Ciel ouvert, lève-moi,
tata esengwami likolo banina ciel ouvert